Alors, question que nous posons aujourd'hui, pourquoi tant que le président a tout autour de 15 personnes compétentes à quitter, il fallait ça. Pourquoi pas avoir des précautions bien avant? Il fallait avoir des précautions. Il y a parce que c'est incompétent. Il y a celui qui a incompétent. Parce que c'est un ministre, il y a un président. Président, Moïse Katumbi Ziggy, un étranger qui vient t'obliger au Colanda de quoi. Bandeko balandi ya Tindika Télévision, vraiment bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère. Vous allez vraiment koyamba basa on a biso na betando mike na bino na kati ya Tindika Télévision. En tout cas, merci encore une fois de plus pour la fidélité. Vous allez toujours kolakisa. Ya kozala wana pour na koyamba basa on a biso, ba remerciement na ba kolo chaîne na kumbo ya papi kelina rifin ki sombe na bosanité bandeko no so mesala ko soutenir biso. Mon vieux Luka Lucas ta Jésus na kati ya Londres la bosanité mama Jelinda ya KMB futur député en 2023 à Mbote Sikezo meilleur maman directement fidèle internaute nazali invité na awa ezali mbali bosote bomona pe bandeko belé ba yebi déjà na kombo ya la panthère noire to mesitozali ne awa to komeka ko sola to ko développer ba question etali vraiment actualité politique ya mboka na biso na kopesa directement Mbote mona mboka Mbote ndeko Sephora sangoni mona mboka en tout cas, par la grâce de Dieu, je qui touche à merveille. Vraiment, directement, de côté de Masso, on a vu une année, un an, il y a pouvoir, il y a Premier ministre, on a vu na Kombo ya Sama Lokonde, to lingi to ye bateau to intervention par rapport à bilan naé, ezali positif to négatif. En tout cas, on a koloba bilan ya Sama Lokonde, quelque part ezali négatif, quelque part positif. Négatif pourquoi? Parce que azali ko travailler na bato ya mabe tout autour na ye. OK. Bato ya mabe ngo ezali bandani. Ezali ba ministre ya FCC ya FCC o ba imposa ki biso. O kolana ndeko. Parce que ezali mobe koli kondi nde senga ki te bato senga raté. Bato bazali majorité sengeli pouvoir ceux qui boza minorité ko ça la coalition to cohabitation. Mokonzi amboka tellement kaza le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'intelligence suprême Oyo azanango mikolo to kobenga ye donc kita ya roi Salomo ndeye mtakota mapena na sagesse Salomo. Alors ayeboya ki cohabitation de asenga ki coalition. Madame to ke na coalition. Na coalition ena lokola à l'époque informateur était Jean-Marc Kabunda lobaki ke bango bazaki majorité. FC nani cache zaki minorité. Wana informateur mtaloba rapport to sengara to kende basala tokende to vérifier si réellement si baza majorité baboyaka ki majorité na bango ezalaka ya monoko nga na panzaka nteke na bomaka te. Alors nga babloko na bango basaka bamanigance bango mpona kocoince pouvoir eye mpona kocoince Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mon président na mosala makanisi ba vision kitoko akotambola nango to pe akosala komona ndeko Sephora. Bango baza déjà bato basala ba échoua parce que leur président aloba yango tout autour de moi je n'ai vu aucune personne donc na bona ta 15 personnes te. Oh ya malamu ba kwa travailler na quelque part à dénigrer bango à humilier bon pas. Mais so ka yeba ki bon mo mboka pourquoi pas azwaki déjà moi précaution bien avant. Na lobby à dénigrer ki bango d'abord à humilier ki bon pas finga ki bango. Donc ça veut dire que vous êtes compétent parce que c'était le mot abimisa c'était pas moi dans le lobby. Yemo comme président na bango talobara. Donc je n'ai pas trouvé 15 personnes compétentes tout autour de moi. Donc ils étaient des incompétents, même des professeurs. Oh bazo sala lelo. Na bazala. Baza ba incompétent. Ba royi kotika bango jamais na pouvoir eye ba ko travailler. Mais le quoi la coalition ils ont obligé biso cette femme a été toujours violée au tobengi mobe koli kondi nani constitution. A obligé biso tout ça ikoboni. To fandi na bango to travailler. Mais to ko travailler na bango le bazate na mitema bala mba meka ko bongisa. Pona ko travailler pona peuple. Bango ba ko sala motema likundu, motema mabe. Nanti n'a qu'au bloqué président Félix. Or, parce qu'on bloqué président Félix, c'était ni premier Samaloukonde. Parce qu'on bloqué toute une population. Vraiment. Sans le savoir. Alors, question que tout nous posons au but, bango pourquoi
tant que président na bango amonaki ke autour na tout autour na 15 personnes compétentes za quitté moto ezaki nini fala ça nini pourquoi pas avoir précaution bien avant il fallait avoir précaution yemo parce que zaki incompétent est-ce que kabila tanga ti siko yemo ko incompétent arozwa bato na ye awe ba neni ko discerner kaka na suka ne aye ko discerner on donne ce qu'on a parce que moi tel que je suis là je travaille je prépare nazota la mukanda na ngai boyeboy na bi que intel azo combattre na niveau c'est un conseiller mais le niveau conseiller na ngazo combattre na ça na kolongola e eza bongo te mais na premier mais yendo surtout na buso bazo kosa zo ndima boma congolais nzala na boma bango po ba koma gumba mela biso abomi biso nzala tala pimela bango mai apimela biso mai eau potable ti comme ça baba kuluna comme si biso ba kuluna sikondo surtout ba lobo zo ndima pourquoi parce que moi éviter nino koko sala par rapport à ministre bazo aider premier ministre Sama Lukonde te pourquoi pas ba écarter bango pour que batika nzela voilà c'est quoi ça musala ba député na bino nos députés ce sont parce que bon je ne dis pas notre député non parce que ce sont pas des députés auto-votants la plupart ce sont pas les députés auto-votants ba nomara bango pas Corneille nanga na kanambi ba tchaka bango na pour avantage na bango ces gens sont là au lieu d'interpeller le ministre parce que c'est leur travail. Vraiment. Et ça, Moussala va interpeller le ministre Oyo, Bazosala Moussala te. Mais Bango va interpeller le ministre te. Baza ko boko le ministre parce que le ministre baza ko boko la bango. Baza ko na ba poche na baba kintwe ki o ba kongo ba kintwe ki na nenga mayele ya kobota ya kobatama na nenga kunda lupe bazo ba mbongo ba tshaka ba poche. Vous comprendre? Baza ko rendre pays service te na modèle na ça le modèle wana na gouvernement wario ce que simite ça va depuis ba ministre na parce que ça ministre msusu asana ayoka kaka président na ye nani moto kwa la Moïse Katumbi Zigi un étranger qui vient t'obliger au kolanda ndeko et ça buso ba mingi mutu lokola comment on l'appelle ministre ya transport aux congolais. Mais Moutou Oyo Kawana, c'est un étranger. Osana pour le travail pour la nation congolaise, pour le Congolais. Oso comme une sikana, ni ne kosa to baluki la Moutouana. Vraiment. Mozo continue à servir Moutouana, le servir nation. Est-ce que prochainement, d'abord Moutouana chef notre télé, mais bon yo mo no le kansus. Ou même si carrière na yo pour rien. O la ndeko. Basa ebele, o ba ça surtout un ministre ya ensemble, ne surtout bossa mananko. Le ministre ya Katumbi nyonso to sama mabe to kolo ba eza sabotage parce que ba mo dia nini Omoni Katumbi souci na ye lokola président Félix aza aimé par les Congolais yena bato omoni Katumbi aza mwana FCC aza mwana PPRD au Rolanda famille na bango déjà ba excuse bango mabe dès l'enfance dans famille ya bato ya PPRD ya FCC basala makanisi ya mabe ya kosaka bato mabe baboti na bango Raïs Kabila wana na Kingakati ateya bango fo osaka ba Congolais mabe parce que mo kasala biso déjà mabe aboma biso sa biso surtout ya mabe ateya bana na ebongo boso mwana le lata bimi aroke on donne ce qu'on a non vraiment lui-même Yemo Katumbi tata na Kabila apesa ni na bana parce que c'est père ya papa na politique yi wana ateya ni na politique bateke yango ya koluka ya nango siko koya nango aye nango wana aza ole ate ye pas côté ya ba ministre na ye to bana na kati ensemble pe kaka babe o ya zo patatune kanam yo ka se ozane chelandu il faut au kata Katumbi wana alekate Katumbi na Congo puis il n'est pas de notre c'est un étranger mais toi en 2023 babi ba postuler ba on y on se Katumbi na ko postuler sur postuler de 8 celui c'est permis la députation hein? Un étranger postulé à la députation to yem peut-être si c'est permis mais la présidence jamais yango to ko senga na papa Mboso Kodia c'est la biso loi et les kaba congolité wana auto pesa comme congolité y a pas de père et de mère tia biso en abri protéger biso contre bato ya mabe au Rolanda et même la présidence pour eux torota tolinga bato ba set kikuni te ba ya un chayer alors comme ça comme mboka mbana religion qui tendi mutoko set kikuni o ote ya biso ni ba griffe otoka tolela nzalo ça biso bolia Thompson okombo nango Gucci bolia lipa okombo nango Seruti bolia nino do ale ça biso ni toboyi ba chayer batu oyo azana
c'est un commerçant azoluka vi misa commerce na ye ayeka na présence pas son mbongo po akende s'enrichir akende toza na besoin ya bato kwa président Félix Antoine Tshisekedi akoli na famille noble parce que papa na ye azalaki na mbongo fati akoli na famille apasi te malgré bakotrake nde bandaki kotrake bango pour ce pays. Est-ce en 2023 bah chance vraiment ezali makasi ya komona tata ekolo a réussir élection en 2023 pour nani te les chouchous parce que bande ko belé pe bazali to pe ba yimbo ko belé bazo se plaindre par rapport ya mandat chef de baza ko se plaindre parce que ba yebi vérité et si que ezali net moyibi yo bakangi wa lembongo ya fufu ya ba congolais wa lembongo ambisa ba congolais na famille ya Félix na tuni ondeko auti na famille politique à Félix Tshisekedi te auti na famille biologique à famille Félix Tshisekedi te moto mususu mais bato nyonso bakangi minoko si c'était un kassayen bangaki basonner banga bazwa balance voix babeleli ba émission de gauche à droite soki ezalaki na famille politique ya Tshisekedi bangaki bakanga autrement soki ezalaki na famille biologique donc c'est congolais école motamabe mais heureusement Dieu aza malamu à répondre na mitu na biso surtout ba congolais qu'est-ce que Fatia Azali on l'aime de vrai parce que c'est notre frère. Tori ko trahir yete, tori ko sale mabete parce que toyebi bato bazo travailler zinga na ye baza mité mama parce que ça se voit. Toujours au monde ndeko Sephora. Comment est-ce que le monsieur le président, le chef de l'État, il se poumonne nuit et jour pour que assurer paix, assurer nyonso na Congo Congolais za la bien. On le voit. À moins que mon était mais toujours comme mona. On comprendre liboso congolais ndako comprendre bazo ko biso batabiloba loba Félix ali ko matanga Félix a maté déjà avion tongo parce que ça moi na poto yo nanga na automatique avion te mais toujours ko loba na bakwa bakanga moi ndamba gene na biso toujours ko loba biloba loba avion na matia ki ko sa tourisme akena yo ya sa kena Belgique so comme Belgique ngo te mais siko yebisanga akena France so comme France ngo te akena akosa tourisme so kuna pasa na ngoni azokende koluka kimia koluka esengo d'investisseurs baya ba ko investir neti au moment où je te parle to signer accord Congo a signé accord na bato ba mindela Qatar ba benga ba banani bato a Qatar ba de ko kolanda biso to bite so to benga ba banani mindela Qatar wana to signer accord na bango na ntina ete ba salela biso chemin de fer donc métro ezokota na Congo. Exacte promesse, ça boy d'ailleurs pèse une promesse. Parce que promesse ya congolais sont pèse sur la qui car lelo le la joie. Ata bino au mona neti chemin de fer nation na bino ke ba tia métro. Tonga to kuma métro ngo banda boloba ki les accords auto signé parce qu'on tient la biso métro awa parce qu'on tient la biso bloc ebelé. Mais ndeko mongo la yoka kala bi investisseur ana bazo yande ko kabola o etali biloko ya mboka na chef de l'état to na tata. Ouais, faut ça liboma pour dire ça. Excusez-moi le terme de dire liboma mais c'est une personne hasard na idiotie bien. Comment les bâtons à Qatar ba kabola. Mais il y a combien d'investisseurs à la mboka? Même dans le lobby hein, et là on a tout à l'heure net yo pezuyo ndeko. Ozo lukanga magie pakata abracadabra, chemin de fer, métro, kota brr na yo pezuyo allez comprendre. Je t'ai pas dit que tu es idiot mais ata yo moro c'est ça c'est que nous le Congolais nous voulons. Au moment où à lobby na yo ligira magie abracadabra, chemin de fer, kota, métro yaka, c'est ça c'est que nous voulons nous le Congolais. Non, du temps ça l'habitude ya mabele nzela ba tracer ba ça la maintenant chemin de fer ekobana a te sukati na kwa na liberté te ekobana ezali chemin de fer ekoreka kwa embele c'est na ba province eza lelo te lobité mais to lukara mettons banda bolobaki c'est ce qui se dit voilà en fait. C'est ça ce qui se dit voilà nous les Congolais ils appellent faute la mission Hippolyte kana mtabe bisa biso mito parce que to mona bola bukala tout le monde ko lukaka bona moto monoka lelo to lemi souffrance tout le monde na lelo abomi souffrance à 18 ans c'est pas de notre faute aussi dans son promettre ngali papa ça c'est ça mboka to moni akomaki na ngambo ya Katanga pona koluko ezali kaka pe na bandeko o bazali ko batsa tribalisme na kati ya Katanga na bakasaya intervention non ezani par rapport à descente na lobby d'abord les locaux il faut qu'on interpeller ba o baza ba cause ya makambo wana bato baza ba cause ya problème ya makambo ezali Katumbi Zigi na mwana mwaso ya Munongo c'est clair la Tanzanie Munongo
na Katumbi Zigi ça m'a na nini Attends, il y a le président sortant. Et Oumeli. Sortant. Il y a Kanambe. Oui. Le sénateur a venu à Congo. On prend la dictation de sénateur à Congo. Barack Obama n'a jamais été sénateur à vie. Ni François Hollande. Personne. Ni Sarkozy. Karaye. Sénateur à vie. Il n'est pas spécial que les autres. D'ailleurs, lui, il a été incompétent. Tandis que les autres sont compétents. Il y a l'équipe Donald Trump. Mais Bobenge sénateur en quoi? Alors on a kidnappé sénateur pour mon on peut ça conseil national au Lobani parce qu'il y a bien le routier. Ah c'est j'ai arrêté Mazorambo. Et puis on comme 680 000 $ par an mais par mois. Par an mais par mois. Quel cadeau. Pour un fonctionnaire à sera combien? Et maintenant c'est là maintenant où j'interpelle tous nos députés. Que font nos députés? Ils font ça la ligne. Utilité à député Zani dans le Parlement. Bon, ça nous y a bon un étranger. Bon, ça nous multimilliardaire. Ça nous comme ça toujours multimilliardaire. Par mois, 680 000 $. Mon tour avant dans Kinga Kati, avec la moto dans ma moto, à Bomabino, à Salabino Mabé, à Salah que l'autre côté, mais à 680 000 $. Tandis qu'un fonctionnaire de l'État qui quitte sa maison le matin, très tôt le matin, à 7 h du matin, même sans manger, même pas grignoter le biscuit, à quelle fonction publique, ça passe au Tengama, à son maison, même matin, 100 000 $, mais il faut 600 000 $, 100 000 $, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 80 000 $. Na moment on somme combien de parcelles, na moment on somme combien de véhicules, na moment on somme bien mettre 2-3 mois na combien de jets. Oh, vous avez enrichi en tout cas pas ma boy. Na mbongo ya l'État. À ce côté à combien pour vous côté bon peut ça que mbongo wana. Le député, bozo sala nini. Le député à Congo ya Sony. Et au Royaume Kababengi on a ba carte honorable. En quoi est-ce que vous êtes honoré? Le mot honorable a quand même une signification. En quoi vous êtes honoré? On appelle excellence quelqu'un qui est de l'excellent. Excellence, c'est Moïse, ministre excellence. Donc il est excellent en vol. On a député honorable, en quoi il nous honore? En laissant tous ces volets? Donc voilà, pour te dire que l'Assemblée nationale ne vaut rien. Pour le Congo, sérieux, s'il faut le dire la vérité. Revenons à notre question. Tu nous as posé un tribalisme. Cette dame d'abord, Mounongo, c'est une étrangère. C'est une Tanzanienne. Tu prends son leader qui est zambien, grec, italien, juif, caragnon, son yemoko. Ça, pourquoi Rakatanga? Pourquoi Rakatanga? Il faut poser des questions. Pourquoi Rakatanga? Katanga n'a pas province spéciale, pas comme tous les autres provinces. Au Hollanda, il y a d'autres provinces qui ont spéciales que les Katanga. Aucune province spéciale que les provinces. Toutes les provinces sont Nimoko. Hollandi Ndeko. Alors, Yomunongo, une étrangère, tu viens. Bah, il y a mieux une hospitalité, tout ça. Il y a d'abord Tata non meurtrier. Abomena biso Lumumba. Atuyo tatobola Lumumba misu. Yo mwana l'enfant na tate ozu ki mongol na yo l'équipe na TV na vieille. Ya ki muntu journaliste inspiré. Allez, bandi biloba loba na écran netandoeke. Bobanda obo sala luba mabe. De quel courage. Courage joine utiwa. Et quand il te l'a dit bien, on n'est pas à Zakatangé, ce ne sont pas les Katangais. Ce ne sont pas les Katangais. Pourquoi il faut côté les menaces étrangers? Car à eux, bah, ça n'a bande dans Bango, les étrangers. Parce que nous avons aussi des frères et sœurs étrangers en étranger. Oui. Mais quand même, nos frères et sœurs, bah, ça va limite dans Bango, ils respectent au moins la loi. Pourquoi pas respecter la loi Nabiso? Donc c'est bafouer notre pays, bafouer notre loi, ce n'est pas une considération. Alors Moutou, oh yo à côté, on a engebenete seigneur ba bengadaye. Le quoi mounongwane ba longone non nous député, un Tanzanien boyo tient député na Congo na Katanga. Vraiment. Une Tanzanienne. Ba longolaye, ba zongi sae na mboka na Tanzanie akeko
Congolais, dans la tête. Mais pas chez nous, au divisé biso pour mieux régner. Ce qui m'étonne, nous les Congolais, on sait bel et bien que ces gens sont des étrangers. Et puis ces étrangers en question n'est même pas de même niveau que biso la Congomanie en question. Mais comment les compteurs étrangers par moi, comment va falloir ma casque le biso? Maman na yebite ceux qui est qui bon mototo qui bon nyama mte sala biso ba Congolais. Parce que ozomona muto wa Kabila tangate niveau trop bas. Au moins Moïse Katumbi niveau trop bas. Mais autant de professeurs bazo gumba melango. Autant mes professeurs à université. Aujourd'hui tu bati. Autant que musika te bati nani président Sénat. Bati Lukwebo c'est un professeur na IEC. Un illettré. Niveau zéro. José Makila P. José Makila niveau d'études Otali à gumba mela Kabila niveau zéro. Aussi Moutora Daniel Saf philosophe au Kenga na yebi. Azoguma mena Katumbi niveau 0 pêcheur. Yambis molobi mbis. Pêcheur à Mosum qui te ma molobi mbis. 0. Aki ma classe pas que pêcher. Aujourd'hui Moutouroko là dans un mec Moukebaï. Niveau ya mayela zana on a niveau d'études. Na Katumbi. Autant Moutora Mike Moukebaï mayelenga. Mais azoguma mela Moutora Katumbi niveau 0. Mutabuka biyo to babuka biki kwa ke koloba mbisi. Sikoyo eza pasi tango biso tozui bomoto na biso to pesi bango tosi ki yo na bango to lati. Ale tozui ba to ba ba yeba biso siko. Babuna entre bino pe to bandi ko buna entre nous. Donc ils sont là divisés pour mieux régner. Bande konanga inconscience où il faut ici là. Ça en est trop. Toke musika. Net le président de la République Azana Lubumbashi Bongo. Akei kolukani réconciliation, rassemblement. Ya biso ba Congomani. Mais eza déjà baso pesa musala makazi. Parce que au moment où azo visé assis sa guerre ya est, azo visé à côté sa kimia, a lukasu fufu biso tolia to bambisi ba dans député ba ta kimi nango. Azongi sous sima akel lukano asangisa bato. Et tu avancer toujours son rasima. Pourquoi? Parce que les étrangers sont là. Alors, si les étrangers en Boka ne respectent pas la loi, et c'est qu'on traque bango koboa bango libanda. Parce que nos frères, et si Kabazali respecte la loi, pourquoi pas bango et pas Nabiso va respecter la loi? Et Moutora Katumbi mérite attendre la Congo na Zambie, na rivière à loi pour loi na Telemi, attendre la Congo na Musika, attendre la loi pour la zota la ngamba Zambie. Eta Congo, il faut mériter en haut. Moi, je suis un peu de marabeta de chez la na séjour na tout le monde a dit que le guerre est alité na kati ya mboka, il y a pas de guerre au Congo, je sais pas. Et puis bande comme sous bazo le ba vous voyagez na vraiment ils allaient vraiment la bitini. Tu vois quoi tout son intervention. Oh mon tu es sexy. Moi des années non ça va Amérique audite. Aliga qui t'a ça Amérique audite. Ma vie c'est traqué ma ministre awa, ba député ba nani baba, ba mandataire ba zoyi ba na ministre, ya que ça ne ba Amérique audite. Quel va guerre exacte. Voilà, du gars oui, d'habiter. Ya mawa. Alingete musala des années azana inspecteur ya inspecteur général de la finance non? Ah c'est inspecteur général de la finance. Musala des années. Audit, inspecter, etc. Est-ce que ce bâtiment qui est ma marché? Tobo IT c'est permis de tout le monde, c'est permis à tout le monde, à tout le Congolais de gagner le marché. Oui, ceux qui ont opportunité peuvent s'améliorer. Mais on t'a pas envoyé d'aller négocier les marchés là-bas. Comme lui il a fait. Au lieu d'aller parler pour négocier les marchés qui ont négocié sur le mort à Congo. Alors génocide, oh yo, toi et ton Lobararwa, n'a pas mis sur 12 des afros. Alingete, qu'est-ce qui t'a appris? Ou soit, et ça touche va s'initier. Parce que moi, je ne sais pas, bureau Alingete, tenu ensemble. Le roi va Peter Tchani, un communicateur, d'abord, un conseiller à communication. Tant que wana discours, ça conseiller à communication, à travers un directeur Yabetid, à travers mes finalité, pas de cap, à bonus, à l'émotion, à tangi discours. Yes, Peter Tchana Kosaki, Peter Tchana Koso Alingete, a ososo de lebete bibo, tout peut venir na bureau na yo. A conseiller. Comment tu peux aller cracher sur le mort? Oui, c'est bel et bien, tu peux courir en guerre pour attirer mes investisseurs. C'est bien bon. Mais ce mort-là, du respect.
Parce qu'on en a vu de vidéos, on en a vu de photos, des images ont circulé. On n'a pas inventé. Bah, moi, maman a coupé si ma katake moutou. Habite que maman n'a pas l'ongla qui moutou, ma somme est libérée. Moi, n'a un bébé. Oui, passion n'a eu aucun et soulageant à l'eau. Donc, on n'a pas si la mimono kolangai, maman n'a coupé un bébé dans inconsciente. Psychologie la lingette ya ke koloba likambu ya guerre. Est-ce que batu ki mamba guerre ji la lingette? Est-ce que batu ki gagner ma marché musala na yo sali nini? Traquer ministre à transport awa azali ya makombeza kito côté grève na grève. Babi c'est a lingette musala na so zaki baba banani ya IDPS so trakaki. Eh a lingette guerre na kaka na ba ministre ya IDPS. Ba mandataire ya IDPS. Au constat ko yem tazo bimisa salité à bato IDPS libanda abomara bato ya FCC aligé ta travailler avec nani comment il s'appelle Bruno Chibala à l'époque de Kabila Kanambe il a travaillé non avec Chibala hein azara sorte tobito fune c'est peut-être azo protéger ba ndekona ya kalawana azo livrer biso bato mususu on ne sait pas aligé ta ça c'est pas à cette tête. Ça c'est pas à cette tête. Donc, Azano va tinde net moto yo ministre Oya Bahati. Wa yibi mbongo. Pourquoi pas aligner ta trakaki? Mbongo pe samakala a kanga qui était pour nani. Baloba ki ngo kala te pour nani. Yeso que ça denika diba a traquer. Ce qui est allé ba tayi de pes à traquer. Si c'était les Kasaïens à traquer. On se plie. Yébité qui est derrière Alingete. Il n'y a pas cette tête. Le lot aussi, on va nous lobby européen, c'est la raison parce que vous découvrez cette tête. En tout cas, c'est d'abord c'est quelque chose de bon. Cette adhésion, ça rassure le pays. En tout cas, ça nous protège aussi vis-à-vis de le bando qui est la Kabila. Parce que Bobo Yangote, Batoro la Kabila. Si je ne me trompe pas, c'est Kabila Kanambe Nabino Moutou a financé la guerre wana. Aza peut monter na bazigi bazana kati. Parce que toyebi pur petit mon confrère Kagame eza Kanambe Kabila. Zolanda. Eza Kanambe Kabila. Alors Kabila tango monier na chef ya AM23 bazo seka. Ça ya banga taye. Donc bazo solo à l'aise c'est ka yebani. Bah tu as besoin de munitions parce que ça a moyen vous allez comprendre ça va gêner guerre wana kana Kagame ça quand instruction hier koto à travers na il faut pas traquer Kabila à partir kinga kati ba kangaye mais tout le monde peut pas imboka to ba population so baza ko senga ko bozongi na 2023 ba ignorant au moins ba to ba senga bozongi eza bano ba botemne lokwa Kabila ayebi pasi tabi nzala tabi nini te pona ya trouvera nzala nyonso normal abotama koli nango akoli na le ko pasi za na mboka apona yepo ayebi ke pasi za la normal mise normal te obiso gouverner na Congo donc bano babotamne le ko Kabila sotement c'était des jeunes gens de 15 17 ans 16 ans c'était pas mutu là 2023 azongi na kitiabo na koloba so selo ko ana te plus jamais. Attends ndoto Kabila ne rêve jamais que azonga na Congo. Pour ce cas d'ailleurs akozonga pété na mboka banani. Akende na mboka na bona Tanzanie to na Rwanda on le permet. Akoma mon condition normal. Ça va poster qu'on me tenter les militaires. Mais ici chez nous plus donc pas question. Kabila attend ndoto jamais. N'y pensez pas. Jamais. Aïba bo jeunesse ya bateau. Bana mibali ebele ba sakana te akomba ba parents bana basi ebele ba sakana te akomba ba maman alors asali mabe ebele na Congo on en a marre de lui. Kabila plus jamais ceux qui Kabila Katumbi ba komika ba président na mboko ngai Monsima Munduki Tomoni ba commando FARDC de nouveau formé en Belgique. Intervention dans les années. Mais c'est une bonne chose dans une formation parce que ba otozaki na bango awezaki mina sema na choka yaka kota mina choka na bazali même pas formé des enfants ba na choka na wey yaka susu ba utaki Tanzanie susu ba utaki ni ba ki formé te confusion fois
tala bango na bango so bandi bitumba omona yo moko lelo bibenda o bitumba ya Charlie Chapelin ya Charles soki Charlie Chapelin obeteli confiance obeta te donc pour le côté limité on comprend ndeko donc c'est vraiment le ngone la président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo valoriser Congo azo valoriser ba congolais même armée congolaise azo ici valeur de loko nyonso nesika nango Kabila azaki esprit de mort fati esprit de vie pourquoi parce que mutu ya boy akanga biso na maison Schengen akangi biso banzana soto bimate malingi to kufa kwa ba kafar na kati atie biso mitambu na kati kwa ba mpuku alingi to bima pete na mboka mais fati eraye afungoli nzela apesi espoir na congolais nyonso apesi espoir congolais bazaki respecter tel bana melelo you are Congolese Fati béton on reconnaît le Congo par le Fati béton tu vois ça fait du bien un président congolais un président qui reconnaît que va valeur ya mboka il faut ils ont le roi Félix Azate obeti li solo te ke batu ko bakisa ba président nani ba soda mo salaire au monde il dit waouh ça fait combien d'années soda ba bakisa les salaires général va foutre 90 000 francs 90 000 francs béton en dollars ça à combien béton 90 000 $60 général va foutre que $60 ba l'équilibre dans ça va combien. Allez-y comprendre. Mais le lobe Fati a ramené bon à tomboli bango na ba enseignant montenant son fonctionnaire surtout à Mati. C'est un Mati de 40%. Au Longo n'y a mais personne n'en parle. Si c'était pour critiquer, insulter, vous êtes venus. Pour lesquels Benin a bétando qui a nous pour nous finir pour signer. Mais pour nous collaborer mon trésor ça là sur le bateau wana kindoki. Mboka bazali kolobela bazali kolela polo makambo etali vie sociale ya mboka na biso mama et vie sociale bola kati bango biloko ezali euti nzela ba Congo ba bite mais bala da ministre na bakangaki abati te moyibi ye mutalembo mboka siko bolanda nani o traquer ne Fati bimi na pasi na bisanga ke ko kambongo aye nango apesi bolesa ba congolais ministre abati aliembongo le bolo bana bati na ba ministre bozo accuser Fati pourquoi dollar ezo qui était quand même 20 mais biloko peso il faut avoir souffle Fati bon rasonit aussi si maman so moto neza lobi moi la boka vraiment to comme vraiment comme na suka émission na biso to le 14 au moment de la fin na yo pour que to chuter merci beaucoup na bande ko ba soto balandi biso na journée na lelo merci beaucoup na papa nanga wate bali chimanga na Londres, merci na Dodomu Biaxi Kozali. Pourquoi pas mon vieux Hippolyte Youssouf Ngoma. Hippolyte Youssouf Ngoma na Australie. Merci na pasteur Jacques Foulaka na Lyon. Pourquoi pas pasteur Ndola na France. Merci na maman Katika Bedi Moussa Samardi na Canada. Merci na maman Odito Mireille na France. Pourquoi pas papa Jean-Marie Chibangou na France. Vous êtes tellement eubélé. Marie-Claire Chango Diamarose. Mon vieux Sugar Freeman. Na Canada et Sikozali et couple Ngoma couple Fiot Ngoma et Sika Bozali Mado la patronne Ngoma merci na maman Julie Wangaja vous êtes tellement ébélé pourquoi pas maman Justine Moté ma président Augustin Mukamba na Suisse na le grand Tshisekedi André Mouteba Senga Motema Marita pour rapport mon vieux Varzino Mouteba le grand Koundepe Motema maman Marie Cécile Yoko na France merci Nabino. Maman Jelinda ya Kaimbi. Maman Jelinda dans la pesa qui mbote kala a futur député. Vraiment. Ya funa. Numéro na mona mboka vraiment ko ka na yo. Plus 243 82 3002 067. Plus 243 82 3002 067. Merci beaucoup. Vraiment bandi vraiment na suka émission na biso. Merci à ko partager et à ko liker vraiment émission na biso. Merci à Rosa toujours fidèle à Tindika télévision. Nasima caméra ezaki biyumbuyi azaki nasima na réalisation na bosante mak déjà de azali wana tozali pena rabi. Donc tout le monde vraiment mikolo ezali koya bye bye.